quoique je soutiens le président Fachi, mais Denis Nyakero azo beta mabe. Non, oyo asiliki pe ba disposition zui contre nga Denis Nyakero. Yeba ke Namboko yo, l'un de tes frères, batindaka ya ambassadeur Afrique du Sud boya ki po balobi ke asalaka na ambassade ya wapi ya Rwanda na Londres. En étant patriote pour son pays, on décida ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis je rappelais qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Paul Kagame, le Rwandais tout Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, na le Rwandais Hutu Vital Kamerhe Caméléon, bazui mokano ya koche la président Félix Antoine Tshisekedi Poua. Beaucoup de Bapalais, ba diaspora, beaucoup de Bapalais, ba combattants, beaucoup de Bapalais, ba Congolais, au monde entier, na 5 continents, mon kili mobimba, bo s'abonner na Congo Dialogue, info la sûr. Et repesa ma solo, dialogue esengi boyokani, dialogue esengi bolingani, dialogue esengi to sangana, biso nyonso ba Congolais toza na monde entier, to s'abonner na Congo Dialogue info. Et si la nini bakomona mwana mwasi oyo ye na idéologie. Bonjour, bonsoir, na peuple congolais. Wabino, sentinelle d'Afrique, défenseur de la patrie, le prophète surnaturel MB Élysée, fils spirituel de l'homme de Dieu, l'archevêque Coutinho Fernando, Saint-Père des églises de Jésus-Christ dans l'espace francophone. Na epsaki bino na journée to comme na pourquoi na koyebisa bino infiltration rwandaise touti na Kivu pe na koyebisa bino lolenge kani Paul Kagame le Rwandais touti Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila na le Rwandais Hutu Vital Kamerhe Caméléon bazui mokano ya koche la président Félix Antoine Tshisekedi Poison a des traitements pe atika biso. Dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Na premier mandat boluka ki comme ma président Félix bokoka kite na deuxième mandat boye tin agression rwandaise bozo kokate na yebi muto bakotinda ache la mokonzi mboka Poison na Kinshasa tolobaka soki omoni ndoki belela ye. Alors nalandaka yete Pero Luara nalandaka yete mais azu audace diabolique satanique ya ko s'apprendre na l'homme de Dieu l'archevêque Coutinho Fernando. Pero Luara tangu na 2003 l'homme de Dieu, le Saint-Père des églises de Jésus-Christ, je ne parle pas des églises de réveil. Lui n'est pas dans les églises de réveil. Ce sont des églises dormantes. L'homme de Dieu, église Nabiso, armée de victoire, église de réveil. L'homme de Dieu, l'archevêque Coutinho, a eu décision. Yakoloba était la République est en danger. Catholique azala quitté, Senko azala quitté, cardinal Moko azala quitté. Seulement seul avec tous. En 2003, c'était un héros vivant, l'archevêque Coutinho. Alors, la République est en danger, sauvons le Congo. Les loyo adas, neti mutunyo soit comme un écoloba. Oso soutenir l'homosexuel Soriano Katumbi, juif zambien. Oso soutenir les Rwandais touti. Hippolyte Kanambe, oyo ngoyi mukena lobaki, tokomisa ye Rwandais. Ayaki Kolukanga, wana maloba ngoyi mukena, l'un des anciens gouverneurs, Katangé de père et de mère, Ayaki Kolukanga pona commissaire Rwandais.
il répond au nom de Joseph Kabila. Son vrai nom, c'est Hippolyte Ganambe. Aza Lupasa, il y a Jeannette Kabila. Babotama Mukolomoko te oyebi histoire. Ma passa Babotama Mukolomoko, mais Babotama ba ville différente. Et ça, vraiment, c'est très dangereux, petit frère. Alors, on a relaxé dans le loco. Oyango Mukena oyebi osana vidéo ana. Tala. Lorsque Laurent Désiré Kabila se retourna en étant patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis je rappelais qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ce... petit frère, malheur à Congo et Outana Afdel. Mobutu et Bandeli a géré Malamu. Après, il a géré Mabé. Agression rwandaise. Comité na Kinshasa, Laurent Désiré Kabila président. Mais un Rwandais touti, pour la première fois dans l'histoire, il y a Afrique, un Rwandais tout, James Kabarebe, chef d'état-major général. Le malheur à Congo koko chapé en côté. Afdel Tangoye, Joseph Kabila bazo benge commandant Hippolyte, abomi batuna kanya tingi tingi, kanya makobola, bazu pouvoir siège à IDPS, bat brûler ango na limité 6 personnes bakoufa. Force commune na Bamaluku. Joseph Kabila, c'est un criminel, c'est un terroriste, c'est un génocideur. Et j'en profite pour demander na gouvernement Mboka na biso ba porter plainte na CPI. Baluka était parti Oyo. Il y a PPRD, autorité morale Nabango, c'est le chef de la AFC. Parti Yekufa, bien sur Joseph Kabila Bakangayango. Il n'a rien de Congolais. Et quand tu t'apprends à ma fille, Grace Coutinho, je suis désolé. Dans l'église armée de victoire, Oyebi organisation Nayangote. Le visionnaire, la personne qui nous a pas bâtir cette église, c'est l'archevêque Coutinho. Archevêque Coutinho, la structure et église après lui. Il y a collège de bishop. Grace Coutinho n'est pas bishop, mais c'est une pasteur. Dans le collège de bishop à Zalakate. Au lobby n'importe quoi. Vraiment, je suis désolé. Péro Louara. Comparé au régime sanguinaire, terroriste, il y a Joseph Kabila avec le régime du peuple. Fachi n'est que les représentants pour te voter Kindeye. Pour la première fois dans RDC, il y a eu un régime du peuple. Vos peuples a voté, il représente le régime du peuple. Comparer Joseph Kabila, les Rwandais touti, avec Félix Antoine Tshisekedi, c'est une insulte. Donc, Naebisio Tika Kolobarasi archevêque Coutinho. Ils ont mis en garde. Tika Kolobapona archevêque Coutinho. Tika Kolobapo na servante de Dieu Emi Coutinho, pe na mwana na biso Grace Coutinho. Serviteur de Dieu mon côté, na rang ya archevêque Coutinho, nzamba sali grâce mwana na ye ezala ya mobali azala ya mwasi abana côté ya lokola Grace Coutinho. Azate, je ne veux pas citer les noms. Azate, tala ba serviteur nyonso na ville ya Kinshasa. Oyo mwana telemi azote, oyo mwana penda oui eloko nzambeza. Dire que Baponi, grâce à Tika l'église, n'a pas oyebi évangile te. L'église primitive, le chef de l'église, ce n'était pas apôtre Jean. Ce n'était pas apôtre Pierre que Jésus a dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais c'était l'apôtre Jacques, fils de Marie, frère biologique de Jésus-Christ. Keba na makambo zoloba oyebi structure et armée de victoire te. Dire que archevêque Coutinho azumbongo ba serviteur de Dieu il y a église armée de victoire baza pauvre au Sekisinga il y a en Afrique du Sud au Monanga na vai na quartier résidentiel
nazana mutuka te ba mituka oye kuba à cause ya prédication ya archevêque Coutinho. Nzamba archevêque Coutinho a commis sanga riche. Nzamba archevêque Coutinho a coûté sanga na batami nene. Kobana na papa Jano Bemba. Les richismes. Konkutana na ba na kangi parenthèse. Navandaka na ba quartier populaire te. Navandaka na quartier oyo balobi le quartier le plus riche d'Afrique. 100 tonnes. Mais si quand nazalaki na longwe na côté na place mususu ndako avec piscine, il y a une poto utika la ozana moto vanda kana ba immeuble pour vanda kana avec 50 000 personnes. Na longwe na ndako nazalaki na kila ndako musuka na quartier ya 100 tonnes na côté baka eza plus de eza lokola changu na kota côté na côté na auto côté mususu ya bon na kangi parenthèse lupango ndako avec piscine. Mbami tuka nazana ngo ekuba. Je ne suis pas un homme pauvre pour critiquer l'homme de Dieu comme archevêque Coutinho. Au bossani que pasteur Mlukusa Mutabomaye ezali Joseph Kabila les Rwandais tout. Il n'a rien de Congolais comme Soriano que eux ont soutenir. Vraiment les qui n'ont Keba. Na archevêque Coutinho Keba. Na bishop Emi Coutinho Keba. Na moi na bishop Grâce Coutinho. Peuple congolais, ils ont mis en garde. Na beaucoup de détails. Keba. Infiltration rwandaise. Et yaki na Afdel. Na Afdel Tangbaye. Bazui Joseph Kabila. De son vrai nom Hippolyte Kanambe. Ba collé na Laurent Désiré Kabila. Et Toyebi famille kaka Joseph Zoé Jeannette. Nga na kotangelo ta 50 personnes na famille na élargie. Côté batata, côté botata na côté bomama. Joseph Kabila ko sala mote. Na Kivu ba eli biso famille mibale. Famille Kamere. Il s'est dit de Walungu, mais il n'est pas de Walungu. C'était Rwandais Hutu. Papa na ya na Tongo na Kivu. Aye abimi soi-disant opposant. Aye moutasala qui va démarche. Et pas premier ministre patriarche Kizenga. Mwana mboka igu yake na poto. Bake bakangiye CPI. Aye mibengi opposant. Tala lelo ndenge tokomi. Infiltration rwandaise na Kivu. Famille amibale za famille Nyakero. Oh, tozo mona Denise Nyakero. Yo petit Pero Loire Olobi TikTokeuse. Di kaka di phrase moko lobi ya solo yangona. Moi si nyonso à cause de la légèreté. Moi si nyonso à cause solo la 3h 4h du temps na téléphone na batu mususu te. To mona ngona ba masolo ya Sandra na ma solo nyonso ya Sandra na Denise Nyakero na zoa yango na bomba yango na disque dire nanga. La femme doit se respecter. Mais tous a deux femmes. Namboka na biso oba se respecter te. Olive Lembe et Denise Nyakero. Quoique je soutiens le président Fachi, mais Denise Nyakero azo beta mabe. Non, na oya siliki pe ba disposition zui contre nga Denise Nyakero. Yeba ke un namboko yo l'un de tes frères batindaka ya ambassadeur Afrique du Sud boya kipo balobi ke asalaka na ambassade ya wapi ya Rwanda na Londres. Mboko eza ko soutenir RDC et mokonza mboka président Fachi. Ngana zo soutenir Fachi mais oyo zo saliza makamba soni. Et na ko sa peuple congolais lelo. Ngana yeba ki yoke oza no rwandaise. Tant bandeko no bakomi ko attaquer biso. Ba famille élargie ya maboko milayi, ya musika, ya pokwa. O ba ye. O ba tant papa Etienne na une opposition to mona ba kombo na to yoka ba kombo na bango te ba brunda te. Ba ye lelo ba bandi pe ko kotela olaka Chantal e bazo kotela yo o komisa bango ba domestique mengaite. Des Nyakero eloko ngai
na mamoni yo za mabe na conflit na yo na Sandra il fallait pas ozwa ki décision totalaki bakanga mobali ya Sandra batika ye bolumbu meteo komona sikoyo babeti bambate ya mike na bokechu batike bolumbu tokolobezan yo to yote point d'interrogation po tolanda yango na TikTok masolo ya yo na Sandra sikoyo peuple congolais boyeba famille Etienne papa Etienne Tshisekedi bayeba président Félix Antoine Tshisekedi ayeba Sandra a été violée. Mutatinda qui ezali mutatinda qui va violer Sandra, c'est Denise Nyakero. Et si ka mutema nange nyonga ki yo muko pesa ki Sandra confiance. Okomi ko beta masolo ya mobali no ya kala. Okomi ko beta masolo ezanga mutuna makolo. Mais otindi batu ba ke no violer Sandra. Naza na preuve. Nakopesa na ngape Sandra ten pour Sandra aza mwana mabe ayaki po na chantage bo pese soki 3 millions soki 2 millions ngana ko senga bino mbongo te onga osala chantage te na osala de politique différence entre ngai na Sandra c'est ça pour opesa ngambongo depuis janvier 2023 tina novembre 2024 opesa ngaba mbongo fechi ayebite bande kwa fachi bayebite mwasi mabe donc Denise Nyakero, président de la République, Denise Nyakero, peuple congolais, Atinda Batu, Sandra a été violée. Denise Nyakero, Mtatinda, je n'ai la preuve. Alors, moi si à boye, monsieur le président, ma solo à boye yebite, n'ai la preuve. Monsieur le président, n'ai la preuve, Sandra a été violée, Batinda qui Denise atindaki batu ba violé. Denise a très dangereuse, monsieur le président yoyebite. Ovanda kana nyoka, bolala kambeto moko na nyoka, olamuka kana nyoka. Sandra ozala ki violé. Komekana ko benga ngate pona ko yambote, ni mobali no na ko yamba binote, bozali batu mabe. Bobane ko enregistrer Denise pona babuzo batala ndenge bisika bosuki ba violé yo, ce qui m'a poussé aujourd'hui. Ça c'est l'une des raisons. Deuxième raison, naïko eba ke li kambo agression rwandaise ba utiliser Rola Kanchantal Rwandais touti alobaka ndeko ya Denise. Général Gabi, chef ya JR, Rwandais touti infiltration touti na Kivu ndeko ya Denise Nyakero. Peuple congolais, tant ozolala, ozolamuka, yebaka ete Denise Nyakero c'est une Rwandaise. Et notre président a un danger permanent. Paul Kagame a passé ordre à Joseph Kabila. Oyo Petio yo pero luara zo kote la. Ayebisi kamera oyebi muto oyebisi bachela président Poison. Poison wana au président Zobela na Belgique. Papa président okufa lokola papa Etienne akufaki akendaki na yene kamba muke bake bacheli ndikila okufa lokola papa Jano Bemba kufaki di kambo muke Poison soko oza un problème ya santé monsieur le président ya Afrique du Sud koyoka Denise te amemo na Belgique te tokomona yo lisusu te. Je m'adresse à la mère biologique du président Félix, Maman Marthe. Tobungisa papa, to mono vanda 2 ans na mabele. Eza pasi, pama benga mwana na yo, solola na mwana na yo, notre président, pour la likamba de Denise. Je vais conseiller à président Atina Denise avant na Belgique, à Kotamboka, Kinshasa jusqu'à ce que aussi sabitumba. Mais elle est très difficile parce que Denise, azako mvuka, azako s'imposer na beaucoup de détails mosusu. Bande ko ya président Félix Botelema photocopie na vie ezalakate. Denise a hypocrite. Bomona kayelo kwa mwasi malamu, mais c'est une hypocrite. Bozala prudente na Denise Nyakero. Bible na maboko motema nde Satan. C'est une Rwandaise touti.
plan ya Kagame ezali batie la biso président poison. Mobutu bayebisa biso akufa na prostate et batila ki e poison. Mundela batila ki e poison. Papa na biso Jano Bemba une semaine avant voyager na loba na papa ko voyager te. Au fond na kende kaka moi nanga Jean-Pierre Bemba na prison. Papa Jano akei a komi kuna médecin c'est aina kati ya masolo aza ko insister ba opérer papa Jano Bemba. Claude Munga muta aepsaki papa Jano kolinga te bato mbongo ya ba mbongo po papa na mbongo ya ba mbongo alobitika akende boye ndikila akufi. Boye barake mutombo dikembe ba américain ba démocrate ba sala système pa munganga na ye ba yebisi munganga na ye muto azokotisa fachina na ba bisika minene ya ba lobbying loba koza na tumeur ya cerveau mutombo dikembe akufa. Donc Manu Dibangu akufa na coronavirus te balekisa ye po balakisa batu ketala ba star minene bakufa. Soko yebi di solo te vanda kimia. Alors peuple congolais, famille biologique, nango bakutu IDPST pour président Mikolo na parti politique azo ke la bango te lokola yo kele ki base na Genève. Famille biologique botelema Christian Tshisekedi botelema Jacques Tshisekedi botelema bino nyonso botelema boyipsa mokonza mboka tokoko komanke yote balukio na bitumba bakokite na diplomatie olongi bango na guerre médiatique olongi bango na front ecclésiastique ba échoué siko balingi baboma yo lokola baboma papa na yo Etienne Tshisekedi baboma papa Jano Bemba balingi baboma lokola baboma Mobutu kwa kazalaki na prostate me batiaki ndikila balingi baboma yo bachelo poison oliaka biloko molongani na yo Denis Nyakero mais c'est une rwandaise. Alors monsieur le président zala prudent. Denise Kuruziza batu ba yebisaki biso ke président Kuruziza ya Burundi atika biso akufa na coronavirus ezalaki poison. Denise Kuruziza mwasi ayeba masolo eza pasi na beaucoup na ba détails mususu pona respect na le monsieur le président. Mais Denise Nyakero aza nyoka, Denise Nyakero aza cancer. Donc dans solo baboye ba disposition aujourd'hui na bato famille élargie à président ba yana pourquoi bato botindi na Afrique du Sud yebaka Afrique du Sud eza Belgique te. Afrique du Sud eza Belgique te ba olia mbongo kotika mutakala toko bomangai kotiko yanga mulonga ni mutakala to ba violer ye ndenge ba otindaki bato ba violer Sandra et kotikala ko sala mate. 1. Je suis serviteur de Dieu. 2. Officier des renseignements. 3. La grâce de Dieu est sur moi. Nazo bunde la mabele, nazo bunde la lika mosuste. Peuple congolais bozala très vigilant. Et na Uvira, monsieur le président, na Kalemi, ndeko oyo chef d'état-major général akendaki cousin ya John Numbi, bako kosa naga asali causerie morale atiki mbongo te olobaki $500 ya ba prime ba soda na front bazui yango te. Monsieur le président, tomoni commandant ya 3e zone ya défense Pacifique Masunzu Rwandais tout 33e région militaire Gasita Rwandais touti Bakwesi Bukavu Banda Goma Ekweya, monsieur le président, Tilelo, aucune arrestation. Aucune arrestation. Général Tumba Azobeta Tolo Amoni est fin. Mais Général Tumba Kobo Sanate Maïla Kenda Azaka traître. Le salaire du péché, c'est la mort. Bao nyonso basali mabe, à mon côté ba interpellé, ba on a haute cour militaire, qu'on a payé ba corrompu bazali totali izum asalana Kalev ba traître totali Kachantale asalana Hippolyte Kanambe ba traître. Alors monsieur le président
toyoki toko vandi la kaka victoire diplomatique tozala mayele tala o eleki na Luxembourg na vandi atanke moto ya mayele Union européenne, Union africaine, EAC, SADC, Ligue arabe et la Organisation des Nations Unies, puis Conseil de sécurité des Nations Unies et ça organe ya kusakana ya ngote mais ekwesi eza likolo ya Union européenne. Alors to boyi théâtre une semaine yango ekoki ba Rwanda bazana katina Congo M23 na katina Congo bango nyonso babomi la nuit du 25 au nuit du 26 200 personnes na bar na Goma ya 3e mi-temps ba tumbi bango. Alors Petio yo kokumisa un Rwandais touti ko comparer na président Félix c'est un crime. Président n'a qu'un seul défaut, Fachi, Azamutema Moulaï. Deuxième défaut, Azoeba Kate, Abanga Makile Tanga. Oh, yolobi ke Chéribin, Baouinda Kuna Christian, après Akoufi, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Bana Etienne Tshisekedi, Bazana culture à Rotangisa Makilate. Papa na bango le baki to pouvoir. Na mindu kite makile ko tangate président Félix a joué pouvoir makile tangate et ba mindele na ba Rwandais ba yebi ete bango balinga makile tangate yango baza ko profiter koloba ke kilomètre superficie ya mboko yo Rwanda population na bango na superficie na biso etali siko ebi politique te Ukraine na Russie soki ba mindele ba Occident to bazala sima ya Ukraine te 3 jours c'est trop si ba botola Ukraine autant bazali na Ukraine bazo pesa ba minduki yango yo guerre sali 3 ans na sima ya Kagame ezali ba occidentaux na ba multinational bangonde ba yesi mpese tout makasi a komi lokola nzoku. Donc les kinanga keba na kolobaka pona archevêque Coutinho na servant de Dieu Emi Coutinho pe na mwana na biso grâce Coutinho. Oyo to andire une armée de victoire avec les sanguinaires terroristes criminels Joseph Kabila oyebi yangote. Ezalaka facile moni tata moko zolela na matanga ozopekisa ye yo kufela te. Keba Pero Luara continuer chemin na yo na Rwandais touti Hippolyte Kanambe avec alias Joseph Kabila continuer chemin na yo na Soriano vanda na yo na mbongo ya l'État kuna na Belgique vanda no na immeuble ozanga mutuka ozanga donc mukusu ozana ngote Chilamba chimpa ozana ngote donc vana na yo ozwaka ba 1300 1100 1200 zwaka na yo pe bango ba Joseph akabakate Moïse apesaka pe akatanaka donc keba na archevêque Coutinho nazo zela yo osala vidéo wana na kobimisa ba arme non conventionnelle. Alors peuple congolais ya motuya infiltration ya Kivu ezana des famille Kamere qui ne parle de Walungu, famille Nyakero, elle et ses frères et sœurs ne sont pas de Walungu, batu bazo kufa na Koshokor na Walungu na 6 ans président na pouvoir Denis Nyakero akenamba la boni na mboka oyo Bukavu bomituna asalani na Walungu bomituna. Donc ezali pasipe mawa kobenga yo rwandaise eza insulté eza nationalité na yo Denis Nyakero oyo bongisi contre nga et kozongela yo pour le bananzambe lobi c'est que l'homme aura semé il le moissonnera cause na eza juste mais c'est le président
conséquence était à collègue conseil. Jean-Pierre Bemba a longwa pour nini ministre de la défense. Constant Ndima a longwa pour nini gouverneur ya Nord Kivu na Bukavu babotoli. O nazolo banayo zala prudent na Denise Nyakero ayebisa yo te que Sandra atindaki batu ba violer Sandra. Ayebisa ki yo te na baneko solola na ye. Ayebisa ki yo te makambo ayebisa nga. Pona yo pe pona batu mususu ayebisa yo te. Tokutani mbala ya sima lobi na kopesa bino ba actualité ya este ndenge ezali koleka. Oye na société ba société belé boyokanisa te tokoma na bafoye ndenge moko papa na mama dialogue eza te ekoma lobi mwana bimi fase akimi ndaku mwana komi na balabala mwana komolala na wenze mpo nini dialogue eza te na bafoye omoni lelo mindele basanganaki basali ero mbongo ekomi makasi mpo na dialogue nde esali dollar lelo esala makasi dialogue nde esali lelo livre sterling ezala makasi yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso dans tout ça dialogue eza unitaire tcha Congo dialogue tosaboni biso nyonso na Congo dialogue sérieux te